taboko akendela zandu iloko ekita te wana ministre économie très bien ezate yenda okisa loso na balabala ou bien lipa oyo komi le 1000 francs ya kokisa lipa te ezami wana ministre économie abeti ba bordir ministre économie très bien il faut tout applaudir maman parce que c'est l'unique qui a fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. Très bien. Mutute a sali yango. Tobetele maboko. Congolais, mabe a Congolais zanini. Mabe a Congolais que ici ka baninga bazui moi loso. Moi soso. Soki azuite a ko dénaturer ba fait a bandi ko finga. Très bien. Biso bato bazwaka pa mama Denise. To zala raté. To finga te, to lo. Mais baninga biso misuso zaki na bango to kutani pe to solo oui. Baninga kutu ba uti kuna ba bengi biso. Très bien. To kutani pe, to meli moi vert, to kabwani. Très bien. Ba journaliste au mususu kutu bazalaka na vision ya chef de l'état te. Bazalaka wana plein. Ba défendaka mboka te. Ça il faut qu'on se le dise. Mais moko nalandaki alobaki ete mama sengaki na ye tikalaka kabungo. Ba critique na wanto ke sungaka na tata mokonzi sungaka mboka sala bungo. Moko nalandaki alobaki oui oui mais ndeko Moïse il faut faire un distinguo entre un discours politique et un discours social. Par exemple ndeko tozana yo boy toujours défendre Mboka, toujours défendre couleur à Mboka. Mais Moutou Akoko, mais le discours politique. Discours politique, ils ont coloré. Très bien. Il y a une notion que les gens peut-être n'ont pas appris. Tous na journalisme, ils ont dénotation, na connotation. Très bien. Dénotation, c'est ce qui est réel. C'est-à-dire que sur les couleurs, on est bleu, ils sont bleu. Mais connotation, ils sont bleu, là tu sais en mouindou. Très bien. Ils sont mouindou. Et maman a voulu tenir un discours politique. Yo kan ici que nous sommes bandeko balobaka na TV, bango basepelaka nango. Je ne pense pas. C'est bien raté. Très bien. Mais à Rolobana yo bongo, juste pour calmer yo. Aïe ça ok, n'a problème na yo té. Mais likambo ezali. Très bien. On est allé maloba ndeko désiré amis téléspectateurs, mais je pense que batozo landa biso pe be bazotuna ndeko désiré à tout beli. Bongo moto na chapeau, réserve à la République. Wayaka lobby était meilleur nakati. Ya azwa kité. Je pense que autour ya banalise ya lelo na website bino soki pe ya azwa kité. Na website bino parce que ngape na kenda kotika bandeko. Kenda kotika bango. Bokoyeba na kotubela soki biso pe tozwa kité. Parce que l'équipe maman Denise pe na kenda kité. Mais na lela ki pété. Ndeko nanga il faut compléter. Nazo pesa na pesa matondo na mama Aziza Munana. Na geste ya sali lelo. Mama wana tambola Congo mobimba. Très bien. Parce que Vincent Lobaki quelque part que ministre des Affaires sociales existait quand à l'époque de Joseph Kabila. Très bien. Mais va impacter au tozo mona lelo. Ça il faut qu'on se le dise. Très bien. Asita qui fausse commune Yamadouba. Mais lelo ba fausse commune est athée. Pourquoi? Parce que nous avons une dame capable. Très bien. La tête il y a ministère des Affaires sociales. Tozalaka et Tolandaka et la Kuma. A Kundi 200 que quelques de personnes. Très bien. Ba cercle union sur salami. Nenge ba kundaka batu. Très bien. Ma famille peut assister na monaka moi le compte comme Joseph Kabila ministre oyo kombo nani. Comme zo kimanga zo chapenga yi. Nani oya pembe oyo azamuto akindu. Azamuto akindu mayema. Akunda bandeko ya Kishasa awa nyonso na libulu moko. Comme si bazalaka na famille ba poulet pourri. Mais maman oyo ye azokukunda mutu na dignité na ye. Très bien. Et azotambola Congo mobimba azalaka na Mbujimai assistaki bato azalaka na Kisangani assisté bato azalaka na Ngoma assisté bato akende Lubumbashi ake Lualaba atambola Congo mobimba azo assisté bato. Il faut ko betele maboko, parce que le ministère ya bongo etikala ko za tena Congo. Très bien. Merci Nandeko Désiré, amis téléspectateurs, tout rapidement pour Silisa. Beaucoup d'années à mon amboka Moïse Katumbi, Joseph Kabila Kabange. Est-ce que personnellement, ngai eko banki sangate. Pourquoi eko banki sangate? Eko banki sangate parce que nga na monaki de Congolais. Bakutani pour basola masolo ya Congo. Ezandeti ngai na bengi ndeko Moïse Moui yakato sola masolo ya Congo. Congo ezo évolué ndenge nini. Très bien. Joseph Kabila fut président ya mboka oyo. Akokipe ko benga muninga na ye atuni bon mboka kuna natikaki yango na état oyo. Kuna bazoyebisanga ke komi na état oyo. Yo moni yango ndenge nini. Très bien. Mais soki là où ça peut blesser. Soki bakutani
pour comploter contre la République. Très bien. Wanande bisoto au télémélango. Tout à fait. Donc vous êtes d'accord dans quoi soko mokété. D'accord dans côté. Très bien. Moïse Katumbi to yebi kaza président et ensemble pour la République. Très bien. Dire que azana parti politique d'ailleurs za munene. Azana pina ba député pour bazo représenter parti ensemble. Parti ensemble. Azana bazana l'Assemblée nationale, baza pena ba Assemblée provinciale. Ça veut dire que tout ça on a affaire à un président, il y a un parti politique, un méga parti politique. Très bien. Joseph Kabila Pe, jusqu'aujourd'hui, ti erto koloba ngana yo boye, azam mokonzi ya RCC. Bien qu'il y a une manifestation. Représentable de Moussou Souté. Ok. Kakaye. Ok. Et aza